Bandeko na ngai tozo continuer na video oyo to continuer yango nasali déjà video ya liboso oyo eza deuxième video nazosala kolobela nazolobela likambo ya maloba oyo tolobaka na bavi na biso toyeba eloko nini oyo tolobaka po maloba oyo tolobaka yango nde ezomema biso na makambo ebele ya mabe ezokomela biso na vie voire même mpe kokomema o mpe na liwa kaka maloba oyo ozoloba na monoko na yo na kondima bindima bazopesa o conseil ondimi na yoki merci nzoka nde ekotisi yo maladi nzoka nde ekotisi yo eloko mabe kaka ndenge ondimi oyo ondimaki wana yango wana omoni nasalaki da video ya liboso na expliqué na video oyo nauti kosala wana oyo eza deuxième video donc eza deux video olandi video olanda pe wana ou bien obandi na video ya numéro 1 nde oye na video numéro 2 po fo boyeba déjà ke soki na fandi boye nazo profiter pena nasala ata deux video nazo profiter na mona sala ata deux video ata kutu 3 bandeko babe ata 5 ok nzamba malamu kuna na expliqué ndenge nazaki na bitumba na famille ndenge ezalaki maloba bange baprofite na makambo oyo nga nalobaki nde na explike kuna makambo oyo nga nalobaki ke naza na cancer na libele nde esika bayaki kotianga mpe susu cancer mpo batalaki maloba oyo nga nalobaki na explikaki mpe ke ndenge bange bapianga sida na telefone donc na telefone moto azopesa o conseil keke bakozaka mobulu te sida ezali nga na tomboka na boya te tokopianga conseil boye te mpona nini oloba na nga sida ezali mpona nini eso ebinga nazalaka mobulu eso ebinga nazalaka ndumba mpo oloba na nga makambo ya sida na boyi na nga na tomboka nzoka nde apres nde nzambe ayaki koexplike ngai ke soki kaka le alobaki na ngai le koko na biso wana alobaki na ngai keke bazala bien kosala kindumba te kozala mobulu te kolinga mibali bilingalinga te mpo sida ezali soki kaka nalobaki bongo elingaki esala nga mbala moko kaka le ya alobai bongo soki kaka na ndimaki koko nayoki mbala moko elingai ekota na nzoto na nga le même jour na ngai nazwa sida apres inane nde na lingai nakufa wana nzambe ndenge aexplikaki nga na ndenge aexplikaki nga peke bayaki kotianga cancer po maladi ya cancer oyo nga nazalaka nango le nakendaka na eglize wana mama moko abondelaki mpo na nga na explike na video oyo naosalaka resume moke ya video wana mama nale abondelaki mpo na nga apakolaki nga soki eloko nini apakolaki nga nzambe ayebisaki nga nabikaka na nga nango lokola nga nazalaki mayele te devant bato bandoki bazana nayebi te nga nazolobaki oyo babi na nga na cancer ese bika nango apres soki 2 ans demi alele baluki siko batianga sida bakoki te balobi ye moko alobaka awa ke aza na cancer yango wana toke kotia esiko cancer nde bayaka kotianga cancer ya kindoki mpona nini maloba na nga moko nalobaka do yango na explike makambo nyonso kuna do yo olandi video olanda mpe wana mpo ocomprendre mambo nalobi kuna siko na olobela kaka meme basujet oyo sikoyo euti kokomela ngai kaka mikolo oyo na 2021 na suka ndenge nazalaki na baesprit de mort makasi ekomelaki nga ndenge nini nayebisaki bino likambo ya brillant wana eza kutu te awa ok likambo nalatia bino oyo nandaki kotia na poudre ya pembe na bandaki kotia donc ebandaka nde nayebisa bino ke nafanda boye kaka na salon nayoka mongongo elobi na nga si yo te ozotia bouillant na monoko na yo pe ozotia poudre ya pembe poudre ya pembe na elongi na ozotia yango te na tomboka ngabi bongo soki natie mba moko ezalaki mpe na mesa na zion ngabi bongo soki natie boye nasali lisumu na tomboka na boya yango
le na boya yango na bi ese so na tie bongo na sali lisumu na changer couleur ya mbebo na nga te na changer couleur ya po na nga te so na pakoli poudre pembe mpo na kolongola bagrese na elongi na nga eske na changer couleur ya po na nga na tomboka do ezalaki esprit na nga mote bandaki kotomboka donc ndenge kaka esalaka nga periode wana nasi bocomprendre ndenge esalaka nga periode wana oyo nalobi na video wana bon je crois que bobandi na numéro 1 bobandaka mingi na numéro 1 nsima boye na numéro 2 mpo biloko mosusu na oloba onka awa nayebi ke elobami de akuna ozomona donc ndenge esalaka nga le babengaka nga na telefone mpona koloba na nga ke nazala nalingalinga mibali bilingalinga te mpo sida ezali ndenge natombo kaka donc ndenge mpe ya kosala nga le mongongo elobi na nga raisonne nakokaki kokanisa mpe ke eza voi ya nzambe nakokaki mpe kokanisa bongo me natomboki nga biese eza mabe ese nasali lisumu donc naboyi yango donc soki kaka bandeko na nga bolimbisi soki kaka nandimaki kaka mbamole mongo wana elobi na mbamona ba nazotia poudre ya pembe nazotia bunya na monoko nangi eza mabe mbala mole meme ntu alinga kozela te monguna satana ya koloba na litoi na nga alinga kozela te bandeko na nga bavoi oyo nzambe afongolaka biso soki nzambe afongoli oyo bandoto monguna satana mpa kolobelo na ndoto soki na matoi monguna satana mpa kolobelo mpe na matoi yo ozolanda nga nzambe aloba no na matoi faut kozala toujours na prière le ozozala toujours na prière oza toujours na nguya molimo santu so monguna satana alobi no kotelemela ye so oza toujours na prière mokolo mosusu natiango kaka ekota kaka mokolo mosusu nazobondela nanga nayoka kaka mongongo ebandi oloba na nga alobi na nga likambo mono ayebisi nga atangeli nga komba motu moko ayebisi nga likambo boye lera alingaki na deuxième likambo nayoka mongongo wana ezoloba na nga ndeti nayoka mongongo eloba na nga boye nayoka siko mongongo mosusu na kati ya chambre egangela mongongo wana va-t'en Satan le diable, fils de perdition, va-t'en abengai na bakombo ebele. Donc ne ko comprendre ubi ngba muna susunga makamni ezoleka ana chambre na nga tsambe na nga Satan koloba na nga donc Satan ya bandi koloba na nga soka nga kosa nga makambo nini abandi na koloba likambo moko boye alaka kena deuxième likambo nzambe eko gangela ye nzambe agangeli ye abengani ye ozomona donc nzambe aza biso devant na biso totambola na kobanga nzambe tozala na mabondeli tozala bato ya mabondeli makasi mpo soki Satan ye koloba na yo swati yo moko esprit na yo okogangela ye odetete ke oyo eza nzambe te siko nakibo moto boyeta mosusu okomprendre te nakibo moto boyeta mosusu okomprendre te oya okanisaka eza voi nzambe me molimo na yo lokola eza makasi mpo ozoprie okotelemela ye so yo moko apres lere osusu mokobi pourkui natelemeli bomba mo okomprendre ezalaki seke mongongo ya nzambe te ozomona donc ndenge wana baesprit na biso lere ozolisa yango kitoko na biso bino lere ozogene na yo ozolisa esprit na yo ozomona ozolisa okozala oloti ndoto mpo okomprendre ndoto oyo Satan moto alotinga wana ndimi yango te ozomona alobondi lobi nzambe ndoto oyo nga na moni neti yo te moto olotisi nga soki eza yo lobelanga souplice deuxième fois so eza nzambe Satan mpo orepete mpe eloko deux fois ayebi su otali obi te nakoti duti obondeli su nzambe confirme nga ndoto oyo confirme troisième fois ezala bongo te troisième fois nde omona mpe balakisi yo vrai ozomona eza ndenge wana donc okozala bongo donc okolota moto aza na misala mabe oloti moto misala mabe fuka mabondela loba nzambe eske eza ye pendo na loti abimeli nga aye kofinda nga eske eza ye bondela loba nzambe soki eza ye pendo alakisa nga ese nani moto alati ye soki eza moto alati elobela nga deuxième fois so oloti moto okoti sous prière papa prière nzambe nani azolata moto ese eza pendo ye ese eza ye troisième fois so omoni ye en tout cas point d'interrogation peut-être eza payé ozomona peut-être eza payé
ou bien soit yo nde mutu ozobondela bien te nzambe azoyoka priere no te yango lere nyonso bazolataka mutu wana ozomona fo kobondelaka kosenga confirmation mpa nzambe eza ndenge wana donc na makambo mosusu ezali soki oyebi na yo deja nga nde na bona senga su confirmation makasi te na obetela bino confirmation nga so nasengi confirmation ezalaka dega nzambe alakisanga mosali na nzambe moko ke nzambe alobi nanga mpenza boye aza na misala mabe aza boye aza boye ayebisinga makambo ebelebele tellement nalingaki na ndao ndima te kakozala misala mabe donc nakota priere tokota priere na papa Didier nzambe confirme biso confirmation ezalaki grave confirmation ezalaki grave donc grave eyindaka ozomona eyindaka bao bayebi confirmation ezalaki grave donc raisonner ate nzambe ayebisinga mosali na nzambe oyo aza yanga te bolongwa wana ndenge aza wana aza ayebisinga mambo ebele mpona ye abinanga abimaka na bana mike aza pédophile abimaka na bana mike ayebisinga abimaka na basi ya mabala azwa bapuissance mo na basi ya mabala abimaka na bana mike azwa bapuissance mpa bano ya mike nga natali modele mutu ateyaka soki azoteya makolo ezolenga gigigi omoni mpe yesu ye moko akiti ye koteya biso koma nzambe akoloba nanga bo nesi papa deta nzambe alobi na ngabo nzambe ayebisanga makambo ne nyonso jour wango bandeko ya mosali na nzambe wana ta tokoti biso tozaka boye tokotaka kotaka nzambe eya olianga espasi ana oyebisa bino mokolo mosusu lisolo na ye donc na mokuse na sisa onka mpo bato botuna mama dene so ezalaki nini alapres lokwa totunaki confirmation namonaki oyo anga makambo donc azwa mwana moko akenda na mwana wana quelque part po ayebisa mwana na makambo chance lokola nzambe ayebi ke azosala mpona confirmation mpona nga na confirme nzambe aprotegeaki mwana na jeune fille wana nzambe aprotegeaki jeune fille wana benganga mama de tala pasteur intel alobi na nga funa alalaka na nga 2 fois na semaine po azwa puissance mpa na nga asalaka miracle na nini nakamwa na ganga donc moni confirmation makambo ememaka confirmation ya nzambe mpona bondelaki nga binzambe confirme ekenda bon donc naremaka makambo ebeli soki osengi confirmation donc oyo koye kozala vraiment makasi ozomwa yango na oma obanga confirmation nakoma soki nzambe alobi na likambo na fandi nakanisi yango mpenza na bondeli donc epuis nayebi te bon mutu na mutu miyebi vraiment ngamo en tout cas na miyebi yo satan mpo ya kokosa nga fozala fo kokosa na comme na ndima yo pe fozala donc nzambe aza malamu yango fu tozalaka toujours na prière tozalaka toujours kolisa molimo na biso mpo le ozolisa molimo na yo satan so ye kokoso oyebaka ye kokoso ok bon ezalaki parenthèse moko na fongolaki ya na kandi yango tozongi na likambo toolobela likambo ya maloba na yo yeba nini okoloba nini okondima ngaka mikolo euti oleka kaka nde nazaki na besprit de mort makasi eloko leri monguna satan alobaki nanga bongo soki natelemelaki yango apres le nzambe alobaki nanga ke accusateur azoluka akize yo esika soki nakozwa siko mayele na comprendre ke azolinga koze akize nga na biloko ya déprimant na biloko oyo totiki boye naye kotala nga na bio funa za mayele alapres nde nayebisaki bino wana mpona repete te ndeko moko abenganga mama deli sous-vêtement eza kole eza mabe sous-vêtement eza mabe boye nga siko lokola nazolata yango nazolata kola nazolata sous-vêtement nga na bi te sous-vêtement eza na mabe te sous-vêtement eko ezola mabe siko tolata ni alobi bible elobi na biso pourquoi atuninga pourquoi tolata pantalon te nga naolata pantalon te po bible elobi na biso tokolata biloko ya mibali te tokolata te alobi mais kola mpe ezaka lokola pantalon bacycliste basala sous-vêtement cycliste ezaka lokola sous-vêtement basalelaka yango bana mibali apesanga banini atindelanga na otindelanga basalelaka yango bana basacrificateur mibali nga na bi mama
omuninga basala ngo sous-vêtement pour na mibali basala ngo pour na basi pour na nite lokola ezosunga nga sous-vêtement ezosunga nga kole ezosunga nga nazolata na nga eza mabe te so lesi ko nazosolola bongo na mutu mbamu référence na nga ezalaki kaka ye mei ayuta koloba na nga na litoi na nga keloko bo eza mabe do soki ka na ndimaki yango mabe makasi na yebaki ke soki na ndimaki kaka ke bouye eza mabe so nafanda kaka kimia na ndimaki bouye eza mabe mabe moko ngeyelanga siko na ye kotala kele mutu azosola na nga na yebi pete mutu yango aza envoyé ou bien azobenga na ndenge abie monguna satana ka mutu azolinga akontrole conversation na biso yango nazaki kaka ekenge bandeko nanga nazaki kaka ekenge so olobi na nga kaka eloko nga nasalela so olobi na nga kaka eza mabe nga na oboya yango nga bi te en tout cas nga vraiment eza nango mpo na nga eza nango mabe te mpo na nga eza nango mabe te po nga na osalela na nga yango na moni na nga mabe moko wana te ezosunga nga nazolata yango mpo na malili en tout cas na moni na nga mabe te nazalaki ndenge wana siko nakende yango kaka nazwaki mwa bapele ebeli eloko boye nakomaki kobaya yango nabayaki manga na bi nga mpenza nayebi kaka eloko ezochange biso na ti te boye nabaye biloko nyonso oyo yango te oyo bilamba maputa mama Deline oyebi ke bilamba maputa eza mabenga bi badesin oyo eza mabe oyo eza mabe te na olata oyo eza mabe te na olata oyo balobi badesin nyonso tolata su bilamba nzela te bilamba kare te donc nalati bilamba nzela nalati bilamba nzela bandeko seigneur tolata bilamba nzela te nga na bi nga na olata na elamba nzela pardon eza nini nao siko na oyoka explication malonga te na bato yango baoyebisanga explication claire boyebisanga explication claire elamba nzela esali nini donc en tout cas naboyaki yango ka bonzoka nde nazalaki na nga mpe na raison na banda kosentir ke makambo so na ondima ngo ekoki komema nga mabe mpo muta liboso nanu oyo aye na koloba na nga ke nazotia brillant eza ye moko maître na bango aye koloba na litoi na nga bandeko noyebisa bino vérité aye koloba na litoi na nga ye moko maître na bango mais esprit na nga etombokeli ye ozomona sikoyo bato mosusu oyo bazwa koloba nalobi te ke bato wana bazala misala mabe en tout cas nzambe arevele ye nga te nayebi te so bazalaki baenvoye ou bien bazalaki na bango bakozala na bango mpe bato kaka lokola aza na ye mwana nzambe mais azopartage kaka eloko oyo ye ayoki sikoyo monguna satana atiakala biso banini ayoka lekanga ndenge na ndimaka eza mabe yango bange bakizenga tokende na oyo eyaki komema ngai na oyo eyaki komema ngai na place oyo nayebisi bino na prison wana ezalaki ndeni nakoti retraite na ngai ya 3 jours awa na salon na nga na 3 jours oyo nakoyamba telefone te ndeka nayebisaki bino wana nakota whatsapp te nakoyamba telefone te télévision te soki nakofongola telefone eza mpo natala nayoka ta miziki moko natia bandeko na ngai namona mbala moko eloko nini yakoleka sikoyo me nalobaki ke appel moko na bande kozela appel moko na bande kozela ya Pôle emploi nandozela appel ya Pôle emploi na nde koloba ke soki lokwa bato mi babengaka nga na banumero ya baportable banini soki numero ya Pôle emploi ebengi nga na koyamba kaka Pôle emploi mpo naza si conseiller na nga aobenganga mpo alobaki na nga aobenganga yango nde nabaki na koyamba bandeko na nga nafandaki na nga awa na salon na nga awa nakoti retraite na nga na mikangama na nga 3 jours bandeko premier jour nabondeli kitoko présence ya nzambe kitoko makambo nyonso kitoko nasimbi te nayambi telefone te bapele ebele nayambaki te deuxième jour nabondeli kitoko makambo nyonso kitoko ekomi ka na 3e jour journée na nga ya suka bandeko na nga na 3e jour wana ndenge nabima na nga na 18h ndenge nabima na nga na te pardon ezalaki na premier jour nabondeli journée mobimba ezalaki bien deuxième jour nabondeli journée mobimba tile tokomi sikoyo na pokwa po tokende na 3e jour po tokende na 3e jour donc na butu sikoyo
pardon, na journée wana ya deuxième jour, c'est ça. Il y a une journée ya deuxième jour. Poto que ne lobby troisième jour na sika. Maman na moni téléphone nga ezaki tellement na silence. So to msu na simbe on a ta musique nde na omo akaba appel manqué mais nazaki kutu kuna te ko tala te ko na bengi na bengi. Na ko mona téléphone moko eko benga ngai ya fixe. Les réseaux benga nga na simbe téléphone na moni ngo bo ezo sonner. Ngasko na bi nzambe. Téléphone o ya fixe c'est ko ça la conseiller na nga. Monga na bi numéro conseiller na nga benga ka na numéro moko. Na zanango na gravango c'est pour ça la yete mutabing na numéro mususu so na rata appel o ezala mabe na biso na rata appel o ezala mabe tika na yamba tamsu za conseiller nanga na binzambe limbisanga tamsu oyo ekozala appel o nazozela ya conseiller nanga na yamba soki pesa nango yete na okata nanga kaka mutango na okata ka nzambe limbisa bande koboyoka na yamba boy na numéro fixe. Then I am be allo, na ki mgonga mwana mwasi congolaise mama Deline. Na regrette que tunga bia sina yambi peka kolo limbisa na sola ne quand même bandeko. Mama Deline na sepeli penza na moni papa Didier a te vidéo en tout cas na moni papa Didier na sepeli papa dia lo bibi bien. Mais mama Deline yonde ngozana tika na o ko pesa bat ko te ya batu tika na ko te ya batu yo so te yo te ko ki bat ba yo kana ba onte e loka liboso nanu yo moko to za kamayele so bandi ko so o mwi biloko msusu mutalobi touche na mutema e touche nga makasi le mo sana lobaki eloko wana nanu alobi nanga mama Deline omoni ndengo zana yo kosa côté ya no suba tuté côté ya abai bongo côté ya no suba tuté le kana YouTube te ya batu côté ya no te o so sali koki nango ekoki nango po batongo bazo changer na bango te ozolo ba me batongo ba bongola na bango mitema te tika na yo mamo nazaki sipinga na bi nande ni na bien so nzambe ka lobi na olikambo yo lobi na me côté ya koleka no sutenga na bi en tout cas na kamo ko na sekinga opona ni mama akei na makamusu so mama Deline ofanda wapi ngana bipona ni pona ni otu na so na fanda wapi ote ponga pe naza na France boy en tout cas na sepela na ba vidéo no nzamba za lokumu pa amemanga na masolo misusu mamusko abadi to do kakande to bandaki na mwa monsana na ke na onka na mpuse na pesa on ba détail makasi te soko zo landanga soko za na innocent problème te mais nazo beta makambo nga na monaki le na solaki na yo le na solaki no makambo na monaki na yebite soki kake en tout cas na yebite nzamba yebisi nga te o tunaki nga nzamba yebisi nga na za nani ayebisi nga na za nani ayebiso état d'âme na ngate nzalo nga na bite nga na tuna biloko na te olotaki nini leo to solaki en tout cas na mona pe ba question na lushi vraiment makasi en tout cas soki vraiment eza penda ke yo obande ko sola na o normal mais nga na yebiso mambo na mona ki le na solaki na yo le na solaki no déjà maloba na yo ezaki kitoko te na sepela ina ngote na isi no bandeko moi sana to d'ici tana ye ngam na retraite na troisième jour na komo bana mutima na nga Seigneur pourquoi na yambi téléphone nzambe siko fallait na kata ye mais na bana ko linga ko kata ye na katikati te na ndongo kata ete pole ayende mutabande ko ayaki ko bananga ki alliance eza lisumu ndengo zolata makambo beli le kakika entre ngane na temps auto solaki na kende na o eza nécessaire. Après siko apo akome kolobananga ndenge ozawana nde atanga mo bakomba batu pe mususu pe na tako tu biloko wana te mais eloko ce que est nécessaire o siko nga na olobi no siko alobi na nga bia de mama Deline ndenge ozana yo kanisi ke ozana lisumu te yo kanisi ndenge ozawana penza ozaka na eloko moko oyo osala ese pesa nzambe te kokanisa te ndenge ozana yo lelo oyo kokanisa te ndenge ozana yo otosaka makambo nyonso po oke na pardon tobenga ni to okota lola non ngana bi pona nyo zoloba na ngabo pona ni siko na remakaki donc moi quoi kize ok okota royaume de site okota bokonza likolo te donc ngana bite ngana okota
ngabi muninga so eza na batu 10 nzambe alinga na mokili oyo naza parmi batu 10 wana so eza kaka na mutu moko oyo nzambe alinga na mokili oyo nga na obeta tolo ezanga na bandi oloba na ye bongo o te kolobaka bongo te kolobaka bongo te yokanisi ata nzambe abeti o verité na mbunzu na ye ye kaka oyo abeti o verité na mbunzu akoyaka alongoli o verité wana akoya alongoli tobandi kodisite na mwana mwasi wana todisite maman na ebisi nga na bi wana nga tala monguna satana ndenge azwaka bato bandeko do iloba nango papa diabia te poni lokataki telefone wana te lero comprendre ke eza nango telefone oyo bandai kozela te boni okata ete nga na bi antuko na banda oza pe mona ida kokata me ide mokake na osukisa mwa na otika mwa moso bote funa yebise verité ozomona funa loba na ye makambo nyonso bandai koloba na nga alliance eza mabe na temi na nga beza mabe te na boyi aye na eloko boyi nga beza mabe te moko yo mpe na mona okoko te nga biwi okokanga te apres mbala moko bandeko ndenga na ye koyebisa esika siko na ye kosala erreur yango wana bandeko na nga non lisumu bakimaka ngo mabe bakimaka ngo leo omoni deja mutu bobandi koswani na ebandeli kaka abandi dana makambo moko ya bien te tika na okosala bavideo koteya bato tika na yo bazoyoka na bango te ngabi te bato baoyoka donc il fallait kana comprendre que mase bolimbisi mwena ya batelefone ya te na ana likambo na osala nakata ye me nga te nakataki te bandeko na nga nakataki na ete so nazalaki envoûté soki nini antuka nde nayebi te kote wana ngamna na bapriere na nga mpe abongo mpe na kozala mvute yo biloko mosusu bandi yango kutu bandeko bolimbisa nga nako mpe apona yamba mutu eza pasi donc mpo na moni mpenza nga na bitetete mokili oyo nasala eloko nasala oyo naosala vraimen mpo na koyamba mutu mpe natala ezosoni soki motema etindi nga nayambaki nayambi ozomona mpo eza pasi na mokili oyo nayebisi bino mwana mwasi ana sikoyo lokola lere alobi na nga ke nga na okota lola te po na makambo nyonso oyo nzambe azopekisa abi na makambo nyonso oyo nzambe azopekisa oza kaka na eloko moko oyo ozosalela yango nde ekozangisa bokonza likolo alobi na nga bongo na eloko nyonso oyo ozosalela na biloko nyonso nzambe apekisi ozaka ni yango moni na telemeli bato bazoloba ke eloko bo eza lisumu bandeko na nga na babiloko oyo biso tozotika eza na biloko oyo ekokotisa motu bokonza likolo te na eseno oyo eza lisumu biloko mosusu eza mabe me eza lisumu te différence eza entre mabe na lisumu boloba na nga te ko mama Deline eloko nyonso eza mabe eza lisumu te eloko nyonso eza mabe eza lisumu te na ete so bozo comprendre eloko oyo eza lisumu ekomema na royaume de cieux te mais eloko mosusu eza mabe me eza lisumu te eza napesa bino exemple moko mpo bokomplike ngai te nde na oyebisa bino ke napesaka exemple neti nde na oloba na bino ke kolala na kitambala ya mwindu eza mabe kolala na kitambala ya boye ya couleur oyo eza mabe eza mabe siko mabe nango eza teke moto azola na litambala mwindu ansa lisumu nasi bo comprendre donc ola na litambala mwindu eza mabe mais eza lisumu te donc eloko eza lisumu te ekomema mutu na ekozangisa mutu royaume de cieux te eza mabe mpo mabe nango eza nini nayebisa bino siko mabe nalobala na bino kaka ekola na kitambala mwindu eza mabe boyeboye lelo na oyebisa bino mwana natia bino nabwakela bino kola na kitambala mwindu eza mabe mpo na nini omoni nzambe soki tolali biso bato so tolali omoni esprit na biso etravaillaka sikoyo esprit siko ezalaka makasi soki moto alali soki nzoto elali nde esprit ezalaka na force nde esprit ezalaka makasi donc biso bana nzambe la tolalaka esprit na biso etravaillaka bandeko na nga na obetela bino
nde tolalaka esprit na biso etravaillaka lokola toolobela yango te mpo ekomplike bino te na kota nango te nazoyebisa bino kaka ke soki tolali esprit na biso etravaillaka na oyebisa bino batravail yango oyo esprit esalaka na bandenge ezalaka na oyebisa bino yango nsima bajara batravail yango sikoyo yo mwana nzambe lero olali olati kitambala mwindu esprit na yo ekozala bloke moyen etravaille eza te ozomona yango na yebisa bino ata kofinike eloko ya mwindu ofinike eloko ya mwindu olali en tout cas esprit na yo ekotravaille te na oyebisa bino na osala yango video ekotravaille te me nge eloba te ke eloko na finike eloko ya mwindu nasali lisumu nasi bocomprendre donc na makambo ya dépouillement oyo biloko oyo nzambe azolinga biso totika ezali biloko oyo ekokotisa biso bokonzi ya likolo te yango nzambe akobetela bana na ye eza te ko mpo moto alala na kitambala mwindu akota bokonzi ya likolo te yango nazoyebisa bino ke biloko mosusu eza kaka mabe mpo na spiritualité mpo na spiritualité eza mabe ozomona nayebisa bino moko mosusu tozobondela na bato naobondela mpo na mwana awa nzambe ndenge alakisenga nde nabukanaki naobondela mpo na mwana esprit nange efulaki mwana wana ozomona na biloko bongo ta mosusu soki nazalaki na kitambala mwindu na motu engaki bloke esprit nange elingaki esala te donc nasi bocomprendre mais eza nango lisumu te yango na biloko ya dépouillement oyo eza na biloko mosusu eza mabe me eza lisumu te eza mabe mpo ta mosusu ekoki koempêche conversation na yo na nzambe ekoki koempêche me yango te ezongiso bokonzi ya likolo nayesi bocomprendre sikoyo mwana mwasi wana azoyebisanga yokanisi na biloko nyonso oyo mpenza eye na dépouillement oyo tolobi ke totiki ozaka na eloko moko adeline ozaka na eloko moko oyo tiki te ezali ayebisinga tangela inga kombo ya nani nani ser moboye na Kinshasa na ser nani Irene abi ye pe azaka abalaki atiaki maquillage te azaka na eloko moko oyo kaka ekangaka ye oyo ekekotisa affaire ndenge yo ozaka bato bakende affaire yo ozaka bato affaire na comprendaki te bandeko na nga nalobi mpe nakoma regrete na motema pourkui todisitaki na mwa mwasana ayebi yango ndenge azolanda nga boye ayebi nga ayebi ke naoloba na ye ayebi ke naoloba na ye après nakoma ekobenga nga naocomprendre te ba 2h58 pas appel na ye soki kaka bengi yo bongo appel na mwa mwasana ekoti na telefone yo lero olala bitumba oyambi na okutu ye te me bitumba nayebi te pourkui des fois benganga na ba air moko bongo na zwa bitumba nayebi te pourquoi nalobi te ke oza na misala mabe me makambo nga namonaki le nasololaki na yo bato ebele bengaki na bango nga ko akizi eloko boye eza mabe eloko boye natelemaki me na mwana mwasana sikoyo boyoka eloko sikoyo eyaki komema nga oyo bakangelaki nga nde nosona mwana mwasana nga bi te nga mpenza omoni nga nde nabondelaka naloba na nzambe ke eloko oyo oyo eza mabe kotika nga nango te nzambe aotika nga nango te na binzamba otebo anzodisite nga binga na oyebiso eza bongo na biso eza bongo nga biomoni nga tala sikoyo eloko sikoyo eyaki komema nga maloba nazoyeba na ngai te yango tolobaka mingi te biso ba oyo lero ozoloba mingi loba mingi na makambo eza nécessaire omoni nga nde naoloba mingi boye na video oyo nazoloba mingi mpo bozwa mayele naoloba mingi mpo bozwa mayele me moko bato baza ebele fandaka na yo fanda na yo koloba no mingi te mpo oyebi te bato mosusu bazana bakozu surtout vi na yo bosola makambo ya politike bosola babenga nini bamakambo mosusu kaka ya nzambe surtout bosola makambo ya nzambe boye mpo wana ekosoki omoni ka motu bokomozala nene incompréhension yango moni bible eko epekisi biso badeba epekisi biso tosala badeba na makambo ya nzambe te mpo leo bandi opartage na moto omoni eka azo te bongo te tika ye atika na position na yo ozala na position na yo ozomona mwana mwasi wana apres sikoyo loko akomeka koloba na nga ozaka na eloko moko oyo osalelaka oyo yango kaka ememo kaka na lifelo yango kaka ememo na lifelo nga na bi nga na bi omoni nga so naza nga na lola te seke lola moto akotaka te na bi soki nga nake lola te nake paradis te seke na paradis moto akozala na ye te te pourkui otoloba boye pourkui ozokozala si na yo moko boye pourkui nga bi mpo nayebi
nayebi nzambe wana nayebisi bongo na bitala maser omoni nga le na yaka na bonzambe le na yaka na bonzambe eza mo témoignage mona opesa bino ngo sima na nga na tiango amen lokwa na moni nini se epusani wana ekota na kaka na ba video musu combien de minutes 34 ok donc eloko nini ezalaki wana eloko ezalaka omoni ngaleri na yebisi bino ke bavwe nzamba ndoloba na nga na litoi ke yufu banda kosamba yobwe nde nakoma siko na esprit de mort wana lokola nayebaki teke babimisaka esprit de mort nayebaki na nga te nga nayebika lokola nazomona ke na esprit de mort naokufa nabondela nakende lola nabona nde na yebisi bino nakoma ile nyonso nzambe elimbisanga soki natali mutu nabika mwa moso boye me nzambe nasali lisumu nzambe elimbisanga nakota lifelo te nzambe pardon nalingi lifelo te so nafukami na ndobondaka nzambe lifelo te nayebi ete na esprit de mort nayebi ete nazokufa wana nazolela ma misu nzambe naye nakufa pardon nakende lola nalingi kozika moto te limbisanga nayebi ete nazalaki bongo so naye na kati ya prince na binzambe elimbisanga na mona naye nakufa baotutanga na camion ta mosu liwana nge eza ya camion nazalaki kosambela bongo bandeko nanga mokolo oyo nga na changeaki priere nga na bindenge nini naokufa te demo mbima nazosufi kozela liwango ezoya te wana nzambe azoloba na nga eloko te wana nzambe aloba na nga eloko te nga naza kaka nzambe aloba na nga eloko te mokolo nga na changea priere na nga na 2002 bandeko na nga mukolo oyo nga na changeaki priere na nga mukolo oyo nazwa baptême ya Saint-Esprit mukolo na parla alengi na change priere nga na binzambe nazozela mpe liwango ezoya nango te elekaki oyo ekoka oleka na obeta non un jour nde na binzambe bikisanga kasi bikisanga nakomi kozela liwango ezowumela ezoya nango te nzambe bikisanga mukolo na changeaki priere na sang do namonaki nguya ya Saint-Esprit nazaki baptisé na Saint-Esprit nazwaka délivrance esprit ebima na nzoto na nga esprit ebima na nzoto na nga oyebisa bino mikolo mosusu esprit ebima na nzoto na nga na parla langi na parla langi na ndenga moke te donc wana ezalaki délivrance na nga epuis baptême ya Saint-Esprit nazwaka ntango wana na 2002 ngamo donc nasala auto-délivrance nga moko na kati ya chambre nasala auto-délivrance nobetela bino un jour siko après wana nde naye comprendre nzambe alingaki na ye te nakufa nzambe alingaki na ye te nakufa alapres sikoyo na bandi via bonzambe ozomona na bandi via bonzambe wana sikoyo donc si nayebaki te ke eza batema Saint-Esprit nazokompre te monoko nange ezoloba monoko nini ezoloba makambo nini yo ndoboshaka esprit ezobima nga nazoparla lenge makasi esprit ya moto ebima na nzoto na nga bandeko ebima nobetela bino un jour bon wana le naloba na bino naoyela bino makambo ya likole le naosala bino makambo vin alcool esalaka na vie ya motu le nzambe aexplike nga boyoka siko parti oyo esprit oyo ebimaki kati na nga lere ye toke nango te mpo tokota makambo su naoloba ngo nese bino alcool eza mabe ndeko na nga ta verre moko ya vin nga namona oyo anga makambo nzambe ansenyaka nga nango tokende nango nsima nde esika nayaki komona nayebisi sikoyo ye tozongi na nini oyo oyo naobeta nayebisi mwana mwasi wana nga nayebi na ye nga le kutu na ye na nga pa nzambe le na bandi kosambela makasi naye kodécouvrir ke bato basambela baobanga na bango nzambe te naye kodécouvrir ke nzambe azosolola nga lolenge oyo nazoyoka ngo mpa bato te naye kodécouvrir ngo nazotuna bato nazomona mpe bazoloba na nga makambo te oyo nga namonaka esika na ya kokomprendre bato ebeye bayebi nzambe mpenza te bato ebeye baosambela me bayebi mpe mambo ya nzambe te epuis nazokomprendre te epuis soki kaka namona moto asambelaka asali lisumu nga nakefukama na bandosenga liwa naye koyoka ke balobi ke mokili ekoleka ozomona mokili ekoleka nango biloko nyonso ya mokili oyo eza nango pamba biso futa olukaka royaume du cieux
le na yoka mukona yoka makambo wana mateya wana mukona yoka mateya wana ke biloko nyonso mokili ekoleka biso ka bokonza likolo ngasiko nazobondela boye na binzambe wana naobetele mpe lisolo nazobeta lisolo nga na bingai na bande kobondela nzambe soki kasi mokili yango ekoleka nango pourkui nga nafanda na mokili nalingi mokili yango te nalingi mokili yango te mokili yango bato masumu mpo ange ayaka kobimisanga place na esi bino nazalaka na prison spirituelle ange ayaka kobimisanga kuna na obeta yango pita ange wana lia abimisanga atambwisanga na mai abimisinga su na mboka moko esikama moko na boya kozonga na mokili na biso na banda kotungisa ange nakangi eboyinga na bikotikanga te kozongisanga na mokili na biso te abi te balobi na nga nazongiso place nzoto no ezali siko ndenge esika so tosolaki na ange wana aprile na zongi na moni mokili na biso salite na moni mokili na biso mabe bato masumu doki antuka nasepelaki na mokili te apartir ya wana na komi lisusu kosambelake nzambe mokili yango papa eza nango ekoleka nango mokili na biloko nyonso ekoleka mpona nini nakufa na nga te zo na okaka nga nakufa nalingi na nga mokili te bato nalingi komona moto azosufrir te soki kaka namoni moto azosufrir abitika lisolo nga souffrance nga boye mona otaleka naoki mpasi oyo nakoti na chambre nzambe ezwanga mokili yango bato kosufrir bato kotala mwana mobali oyo ndenge azosufrir mpenza tala bapesi ye rege babimbengani ye na ndako ana mposa kofanda te pourkui nga namonaka makambo boye zwanga do nazalaki ka nde nzambe aye koloba nango nde nayebisaka bino abia delini sengaka ngai owumela na mokili oyo osalaka bolamu ebele abaki nanga osalaka bolamu ebele po nga nzambe na kofuta bino par rapport ya misala oyo bino na opesa bino ba couronne par rapport ya misala oyo bino bozosala na mokili oyo sikoyo oyina okaka pa na nga kala te oyina okaka pa na nga kala te nanu kuta osaleli na ongai te nanu mpe osaleli no babolamu ebele na mokili oyo te omonte ke soki oye lelo ozwa couronne nini so okufi lelo kozwa couronne nini yo sepelaka owumela na mokili oyo owumela sengaka ngo owumela okoma koko osalaka bolamu ebele na mokili oyo mpo mokolo koya ozwa couronne ya motuya nde nzambe liaka ye koloba na nga bomba ndeko na nga bato nyonso boolanda nga na video oyo bato nyonso oyo mabe oyo bino booluka nga nakokufa te nzambe moko siko na yebisa se onanga bomuninga nayaka na bande kosenga nzo akonga yo mo osenga ino liwa osengaki liwa na tiki nga bite kotika nga boye te na tiki yo na kati na kanga bite kotika nga boye te lisolo na esili te nga nasengaka liwa kasi yo moko osenga ino liwa bandeko na bino bosola na mutu nana sisi lisolo ta bandi kaka omuninga le na yaka na bonzambe le na yoki mokili oyo koleka nango na lobaki nakome kosenga nzambe nakufa na nga nate yo moko osengaki liwa osengaki oyebi ndenge osenga nga na bite naye kocomprendre ke nalobi mabe naye kocomprendre ke pourquoi insister nayebaki te ke eza eloko mo mongu na satana koozwa nga nango nayebaki kutu te bandeko na tozala mayele nayebaki te ke nga na kobeta mutu lisolo ke nasengaka liwa epuis eluke memanga na liwa abina tiki yo na tionga bite na sengaka yango période wana le azu kokima nga bamona telefone donc mpona ye azu deja eloko oyo alingaki ozwa azu eloko oyo alingaki ozwa natiki yo nde naza boye natiki yo nga na bite nalandiseli ye maloba nga na bilelo nasenga asu liwa te nasenga nawumela na mokili oyo nasalelaka nzambe nasalaka bolamu ebele po mokona okufa nazwa couronne na motuya ye moko nzambe ayebisaka nga do yango wana nga na okufa le natiki yo na mona okoko te natiki yo akati telefone tokatana na ye bongo bandeko na nga le tosisi wana nga na bi seigneur nzambe na ngai mpona nini moto akobengo tozwi mpenza temps na biso so 45 minutes ya kodisite nakomokeke te pourkui nakataki ye te pourkui nakei na ye ntina minute ebele boye ide kutu mpe eza te
ke leka bando lo bana ngai na tiki yo moko senga no liwa yo moko senga liwa na comprendre ka pourquoi zo ko insister na likambo nde na yebisi melelo na senga su liwa te to tuka ne wana lesko na fandi idée écoute ezaki te ke point wana eza point moko oyo ya makasi o nga na lobi na nyonso o na telemeli baloba na ngai eloko boye eza mabe na telemeli baki ya mariage eza mabe nga na bi te ye siko akanisa ye na ana baka alliance na loboko ye mutu atala bavideo na ngai te so andota so atala te baki abandi koloba na ngai yo na baki alliance wana olati okende na affaire na baki alliance nga bina okende te na kombo na yesu masiya na okende affaire te baki ya mariage ndamba ati na ngai eza mabe te na boyi mpe koyebisi ke na ana na baki alliance te akomi koloba bo elekaki ekokaki koleka na kopesa badetail makasi te mais na lobi ezalaki nécessaire nayebisi bino bandeko na ngai natikali na nga mpe awa tosoli na ye na moi leto sisi après mbala moko na bondi na nga mpe ondiene ezalaki na butu sikoyo mpo tolamuka ntongo ya journée na nga ya suka mpo tolamuka ntongo ya journée na nga ya suka bapriere na nga nde vers baminuit nafukami nazobondela le nafukami nazobondela nafukamaki onde place oyo nazobondela alapres sikoyo nayebi te mbamuna monika position ezalaki bien te na baluki na ye sikoyo kote oyo na kofukama awa kote neti boye le na ye sikoyo boye na baluki bandeko na nga na sentir mutu na kitambaka nde nalati boye na sentir mutu azobenda nga boye na monoko ya mutu yango mwana mobali azoba osali bien oye kote oyo donc azalaki na coin moko wana donc azalaki na coin ana ndako place nazalaki nayebi te soki ezalaki moto akoka okoma te mais leka na baluki na ye koto abi osali bien ndongo ye koto mpo nazwa yo namoni mpenza azobenda nga boye kingo ezokende mba moko na nom de jésus tikanga bango nasusungi nga abi seigneur ngai nazosambela nafukami naosambela namoni moto abendi nga na motu abi nango osali bien ndongo ye koto mpo nazwa yo kabina nango suka kozwanga su ndenge abendi nga mpe asuki mpe abendi nga kitamba bona suki boye ezokende mpenza boni baona bitikanga na kombo na yesu masiya nde aye kotikanga mpo na nga namonaki katiki nga nzoka azwi ngai bandeko na oyetano mambo namonaki esali siko ndeni na kontinue na nga nabondi na telemi na bimisi esprit nyonso ya mabe eza na ndako oyo nabimisi aye eloko nini ayaki koleka nalala boye nde nabondi le temps yanga ya repos na se reposer kaka nde nazo se reposer boye bandeko na nga nakenda kobima na prison moko boye na prison wana sikoyo prison spirituelle na prison wana boyoka makambo elekaki kuna le namoni sikoyo nabimi na prison sikoyo bazobimisa biso libanda tozalaki ebele babimisa biso libanda babimisa bato donc na se retrouve na kati ya prison mais babimisa biso sikoyo libanda bobima bosala mulongo bobima bokenda mulongo bokende bato kaka boye balembi bazosala mulongo mulai basala mulongo mulai bato ebele balemba basali mulongo donc bato mpe bauti na prison nayebi te so bando beta bango so bando sa bango nini balembaki nga nde kaka nazalaki courage nga sikoyo nga kama nazalaki na courage ozomona nga kama nazalaki na courage donc babimisi biso wana sikoyo ngai sikoyo nalata elamba nini nalati chemise pa ndenge banda omona nake chemise wana bango bato bapesi nga ozomona nalati chemise na sous-vêtement mais omoni ba chemise nde tomona na ete mingi mindele nde bazaka alati na eka chemise na sous-vêtement pamba chemise ebimi lokwa ya robe mais chemise penza ebimi lokwa ya robe na lata bongo na prison yango siko ngale babimisi nga nakota na mulongo bato kuto bazali na mulongo nondi bazali na ba sous-vêtement pamba undi dans tout cas bazali pa na bilamba te siko nga na chemise na sous-vêtement na bimiana na boyi kokota nazokitisa chemise nga bi chemise mukuse boye bopesi nga fe bopesa nga robe nazotomboka fe bopesa nga robe basiko bagarde yango bazalaki na babi mwana mwasi oyo banda ye azoloba za teti banda ye awa koloba ebele kota na mulongo nga na bino okota te fo bopesa nga robe nga na kolata boye te nake elataka chemise apamba boye mpona nini
chemise kana sous-vêtement boizo surtout na nguna mi sous-vêtement zo monana fallait bo pesa nga robe mudai nazo kitisa chemise wana na ba garde wana ba bandi kaka kota na mlongo nazo boya kokota mlongo bo pesa nga robe nga na olata chemise te bo pesa nga robe ba na yo za prisonnier ndenge ni munoko boy prisonnier ni na lobake bele boy tala baninga balaksinga na munika batongo balemba bazotindika bonka bopusana so mulongo wana tosa tokekutana na mukonzi liboso tokekutana na mukonzi kuna bakosambisa yo kuna na liboso mukonzi mutaosambisa yo donc ezalaki lokola prison mais tobimisko batozokende bakatela biso bakokatela o papo ya maloba oyo moko olobaki ozomona donc tozokende kuna bakende condamné biso pona bakangaki biso na prison ngana mulongwa bato wana nyonso tozalaki bandeko na nga bakangaki biso na prison pona maloba o biso moko tolobaki na munoko na biso yango siko basali biso mulongo tozokende pa mukonzi kuna mukonzi akende ko condamné biso bakondamné biso na maloba oyo moko olobaki si on nga na yebelaki on ndeni lenga na oloba te robe bopesa nga robe nga na olata robe mba mon chef mususu aye alobi mpona nini makeleli makasi boye po bato bazalaki kimia mulongo ngaka place nga nazalaki désordre mpona lingi kokota na mulongo te nazaka mo bakotisi nga na mulongo na bimi nga bopianga robe babi yo prisonnier ozoloba mba mo mukonzi moko aye wana azaki mukonzi tosali mulongo tokete o akatela biso makambo ye te aokekatela biso etumbu ya makambo biso tolobaki likambo yo moko lobaki yango bakekatela kuna sikoyo nga sikoyo mamoko mukonzi musu o ayaki tozalaki lokwa na de garde o bande kozongisa nga na todisite na bango nga na osenga bango robe bango mpe balingi te nakotaka na mulongo nga na okota na mulongo so bopesi nga robe na boyi nga na kokota te mbala moko troisième mukonzi aye wana oyo azaki onde na aye wana abi mais pourquoi azaki na nzete neti nzete boye oyo ezaka ndeti kotia bato baobi kotindika bato bokende aye wana abi mais mpona nini makelele makasi boye mpona nini balobi na ye tala mwana mwasi oyo banda ye prisonnier oyo banda ye awa mwana mwasi oyo banda ye awa aza kaka koloba banda yaki soki toloba na kota na mulongo akende kuna azolinga na ye te aolinga akota na mulongo te mbala moko mukonzi ana alobi na nga me yo pourkoi ozotia matata boye pourkoi tolinga okota na mulongo te me yo moko lobaki te olingi okufa na yo moko osengaka liwati ese osengaki liwati te yo moko lobi yango bien yo moko lobi ke yo moko lobi na oke nasengaka na nga liwa na kufa na nga olobi yango te siko okota na mulongo okende kokutana na mukonzi akatela oyo etumbwa liwa na yo akatela oyo etumbwa liwa na yo ozolinga kokota te pwani yo moko mutu olobaki yango ese olobaki yango te lobaki yango te nga siko nabi me nga nalobaki yango me apres naloba yango su te apres nga nalobaki ke nasenga asu liwa te nasenga ake nawumela na repete siko ndeti maloba wana ozomona donc esalaki biele tosololaki na ye epui nalandiselaki esu maloba wana ozomona donc esaki ondie maloba wana esali ndeti kokase bango babi te l'essentiel kaka yo olobaka osengaka liwa lokola kaka yo osengaka liwa okota na mulongo oyo okende bakende kokondane yo liwa na yo okende kuna devant mukonzi kende kuna oke kolobela yango kuna po biso toyebi ke yo tosuki ka wana yo osengaka okufa na yo osengaka na yo liwa okufa na yo kota na mulongo ale mukonzi ana kotisinga na mulongo bamonga na bime robe bokopianga robe te babi prisonnier azalaka na choix te elamba oyo bapesaka ye oyo nyonso bapesaka ye alataka yo kutu na kamo wana mukonzi wana ayaki wana abi yo kutu na kamo bapesi yo chemise bapesi yo mamo mosusu ana abi aza matata yango topesi ye ka chemise oyo azalaki tellement matata aboyaki kutu kobima na sous-vêtement pamba aboyaki yango topesi ye ka chemise oyo
mais aza babandi ko banga pi nazokende kana mulongo wana nazokitaka elamba nazokeka na mulongo mbamu mokonzi yango azoleka pembe na yo moko lobaki yo moko loba yango olingi okufa na yo osengaki na oliwa na yo yo moko mutu mosusu te mutu alobaki yango yo moko yango fo kende pa mokonzi okokende pa mokonzi kuna ye nde akekokatela yo akekatela yo liwa na yo oyo osengaki. Mbala moko bandeko na nga tobandi kokende kana mulongo wana apres wana makambo oyo elekaki wana na yebi lisusu te makambo elekaki place wana eleki naye komona tokomi na papa Didier place wana ozomona yango wana bandeko nango boza bakouple bose soutenir bondela mpona mwasi no mobali bondelaka mpona mwasi bondelaka mpona mobali na yo nga naza ba témoignage ebeli papa Didier nga akokufa mais grâce à mabondeli na nga akufaka te ezali ba témoignage ebele ozomona lelo oyo nga pe le nazobunda na besprit de mort grâce pa ba prière na ye pe ezo soutenir pe nga ozomona tout se soutenaka na ba prière mwasi na mobali bo se soutenir na ba prière ozomona donc naye komona siko tokomi na papa Didier. Papa Didier on yende mutako bima kuna lokwa ndeti avocat na nga nayebi te bo comprendre nayebi te so eza na oka nzambe image ezaki ya papa Didier peut-être ekoza na oka nzambe mais tomona namonaki na image ya papa Didier ozomona donc nayebi komona papa Didier asimbi nga na loboko nde siko na wuti wana siko place wana makambo oyo eleki na lena tosali mulongo wana lena komi kuna makambo wana nyonso nayebi te nayebi komona kasi ko papa Didier asimbi nga na loboko azoya na nga place yango azoya na nga toke tozokende ne tokende na ye donc on dirait azalaki lokwa mutu oyo awuti olibere nga na prison ozomona on dirait nakende kosamba kuna ye akendaki lokola avocat na nga mpona kodefendre nga kuna ke ata nalobaki ome nalobaki mpe ke nasengaka yango lisusu te do yango mpe bikisaki nga mpona nalobaki nasenga asu liwa te nasengaki yango kala do soki ezalaki kaka nasukake nasengaka na nga liwa nga bonga nasengaka na nga nzambe nakufa na mpo mokili ekoleka nango ubie nasengaka nzambe nakufa na mpo mokili ekoleka nango nasuka wana nde baningai bazwanga mbe elingaki esalake nakufa mais lokwa pe nalanisaki nga nasenga asu bongo te nde nakomona papa Didier asimbi nga na liboko ye azalaki lokola avocat na nga asimbi nga na loboko azoya na nga tozokende na ye alemba moko afongoli porte moko boye wana porte wana ezalaki lokola changing room ezali lokola changing room ndeti vestiaire babenga vestiaire na français na France awa ezali lokola changing room esika bachangeaka bilamba musala ndeti moni nde tozala na bakompagnie place mo boko ochange bilamba mbamo papa Didier bisinga kota awa olukela mba kolata na koti place ona moni bilamba bleu ndeti bateni bato basalela na moni ba combinaison ya bleu na moni ba pantalon na ba chemise ya bleu nazotala nga na bilomona ka bapa wana nga na chemise na nga wana na sous-vêtement bapesa nga wana na ite so befo ya ka bapesa nga sous-vêtement na chemise wana naoluka nafongola kaka kaze moko ezalaki na mona boye barobe ya bleu ya kitoko barobe ya bleu ya tisi oya makasi wana ya kitoko oyebiki mbala moko le na fungoli boye nayebisi nga na bi barobe papa Didier barobe eza anasepeli barobe mbala moko abi mpona robe ekokoka nazwi boye naotala tai na nga papa nalongoli bilamba wana baprisonnier bapesa ye nga nalongo nalati robe ya kitoko ya molai ya bleu robe ya kitoko ya bleu nalati yango mbala moko na bimi wana papa Didier atali nga asepeli abi olati robe kitoko nga na bi mbala moko nasusumuki nalamuki nga binzambe nanga eluka le nalamuki mbamona kanisi makambo nasoli na mwana mwasi oyo nde nayebisaki eke nga nasengaka liwa yango kuna mpe bazoloba na nga Seigneur oyo nini nzambe na nga do namonaki makasi nde sika nazwaka décision ngabi bavideo oyo eza na bitumba makasi bato nyonso oyo baobenga nga baza bana nzambe te
ba musu baza bango ba envoyer ozomona musu peta mususu azobenga yo bo partager kitoko mais lede ya mutu abengi bozo swana bozo partager kitoko te monguna satana akota wana akota na makambo oso mutu azoloba na oke lobo eza mabe mutu abi te eza na mabe te koinsiste te so oza na verset biblique pesa ye so oza na témoignage moko pesa ye kobodisite te Saint-Esprit moko asala mosala ozomona nayebi te en tout cas nzambe ayebisaki nga te so mwa mosonga aza misala mabe to aza misala mabe te apres moko akobenga nga atuni nga wana makambo wana eleki le nayokaki mpasi jour na nga suka ya jeune na nga na bondi na nga pe na fongoli na nga na beti sopa papa de na beti sopa bato na nga nazala na bango ta makambo na mone na mone na soine mwa mosmo ala apres na mona lobi na nga bandi kobenga nge be na yambaki ete abengi na yambaki ete abengi kobenga moko ya makasi na oyambe te le na ye koyambe aotuna nga soki nzambe ayebi soki nalotaki makambo nini soki nalota ye nini na nini oyo te nde tosoleki na yo wana apres wana olotaki nini apres na nzambe alobaki no naza nani nayesenga na bima se etikanga pardon naza wana te mpuna tunaka etadami na o naza wana te kaka nga nafukama na baka nzambe epesanga etadami ya mutu boye antuka natuni te yo moko oyebi oyo ozali antuka tosukaki na ye bongo soki nga mona kamwe nga na bi ndenge ake kotuna ngo olotaki nini nasola na bato ebele me mutu akotuna nga apres kosola nanga olotaki nini nataki nga na bi akoki ozala ye mpe ayebi likambo asalaki azalaki envoye ou bien eza kaka ke coïncidence ka mutu ezokutana ou bien ndenge nini en tout cas nakamwaki yango bandeko eloko oyo ya motuya oyo eza na video oyo nga nasali kolinga kontrole maloba na yo biso bana nzambe tolobaka maloba eza positif folobaka mambo eza positif négatif kolobaka te nga kutu nzoto ekoma nango maladi na maladi nga kutu nakoma nanga maladi fipenda nga nzoto yango ekoma maladi ndeko nango kotikala kaka na maladi mpo baoyo baza tutotuno oyebi bango te bakozwa ye moko azoloba bakomemo na batribunali wana na baprison wana ye moko alobaki fo azalaka maladi do yango nde kokanisa yo na prison wana babandaka kotortire yo mpo boye obelaka na oyebisa bino maambeleka na prison spirituelle oyo nga namonaka nde bazotortire bato nde bazosala bato ange aexplike nga makambo ebele ange oyo tozalaki komata na ye ozomona aexplikaka nga yango na 2002 aexplikaka makambo eleka na prison spirituelle oyo namona alinanga na banda omona ole ezoleka mpo nazalaki présente wana mais ye soki olera ye kolongola nda ando explike nga likambo na nda omona eza boye tokenda netina mboka ya bamami wata na mai alakisanga na mona ngabi mondi mbimba eza na sa mai boye abi abi nanga esika na otozwa na sa mai moni mai me na se sikoyo ya mai lisusu mboka ezali don na mokili na biso mokili ezali na mai monde ezali na se lisusu ya mai kuna monde ezali siko nga prison oyo nga nazalaki na se ya mai kuna nayebi te so na koexplike nde donc mai te na mai te me na se ya mai siko ange wana le tomati na ye le tozomata na ele azwaki anga na obeta yango na bavideo mona le na osala video yango naomona tokota na mapata le tokoti na mapata boye tobimi na mai namona ngo bito wana mai abi namoni mboka bamami wata bawenze bandako betali ndenge ka mokili na biso yelenga abi moke abi eza ozomona donc alobaki na nga ndenge batinda nga na kolongo bimisa bato na prison ndenge naye kobimisa kuna na prison ozalaki na se kuna nayaka mpe na mai awa na monde ya mai mpe bakangaka bato nayaka mpe kobimisa bango awa ozomona abandi koexplike nga makambo ayaka evite nga na buyinga bititititi pardon tobimaka tobima na ye tomata namona oyo tokoka komata tobima na mboka moboye na kobeta yango un jour soki occasion ezwami mpona kobeta yango donc yango wana biso bana nzambe donc lere yo ozoloba nga kutu nzoto okuta ekoma na maladi
yeba yango mutu aza pembeni so aza kana misala mabe oyebi biso bana nzambe bo tozalaka pe tofandi na bato ebele boye tofandi na biso kaka lokola kaka na obenga kaka lokola baignorante moko boye mais bato ya monguna satana so afandi kaka pembeni no azokontrole quelque chose aza kaka na mission pembeni na mutu bazalaka na mission foka akozoka alobaki moko boye mwana esunga so nake nango akende na rapport akende kuna surtout biso bato tozobonda na biso bakozwa biso te biso bato tozogene tozolisa besprit na biso eza makasi bakozwa biso te mais bakozwa biso kaka na makambo yo moko lobi neti so bocomprendre na makambo oyo yo moko lobi na monokono na likambo oyo moko osali yango nde bango bakozwila yo yango bango bakozwila yo tozomona tozalaka na moko okosa mwa lisumu biso bana nzambe lisumu ekoma libaku ozomona mwa libaku mo bose lisumu ta mosu mpe ose rendre compte ke onasali eza mabe osengi bango nzambe elimbisanga nde nalobi boye eza mabe osengi bango bolimisi nzambe alimbisanga ozomona mais soki mutu moko aza na misala mabe eke lere yo tombe na lisumu wana ye amoni ye bango eza très dangereux eza très dangereux bakozwa o mpo na lisumu oyo osali bakosala noki avant yo osengela yango bolimbisi si baye kozwila yango bazwa yo boye te bazwa esprit na yo naye se bino baprison mosusu ezali na obetela bino na asi prochainement te ka mikolo ke bazwaka nga so wana mwa mikolo uti olekana nakendaki kosetrouve na prison moko boye prison wana eza ona yebisa bino suki ya milai soko okangi suki ya milai fo ogumba yango naza na révélation nango mpo makambo elekai na prison na obetela bino yango natiki bino nzambe aza na moko bolanda mpe ya video oyo na bokebi nyonso bozwa mayele na makambo na oyebisa bino bandeko na nga tondimaka sutu kondima bindima te okepa médecin okepa médecin alobi na maladi no oyo nde tozomona boye tomonake maladi oyo obika te yo loba na médecin naobika na nga nzambe osala madame me nde diagnostic tosali obika te mpo ebikisa te yobi te nzambe azali aobikisa na ye kondima na obindima te madame oyo tomoni wana tomoni nde tosali baexamen wana timer wana eza vraiment grave makasi boye docteur kozala teke docteur sikoyo ekosala nga nini ebomanga sikoyo te za courage za makasi obi docteur olobi ni eboma menga nzambe osala na ye na obika na nga na omona miracle ya nzambe docteur bopesaka bakisi nde bopesa bakisi me nomeanaka bakisi nzambe osala do bongo ata mpe badocteur wana bazaka aomeka yo soki sata sa tie abiye tolukaka ye baza banini mo basololaka ye tolukaka ye loba na ye bo leka yo ndimi pa ekoti na nzoto nokondima te ata balakisi oyo mpenza ta yango oyo ezomona botali mpenza yango oyo ok elimwana ngo ka na nkombo na yesu elimwana ngo na nkombo na yesu esili nango madame ete elimwana docteur nzambe asala miracle nzambe osala nzambe koloba te nzambe akosala loba nzambe akosala omona deja kote wana eza kale ozala kale mpenza de c'est ça eza ndenge wana oza na situation moko fotala nani oyo kobetela situation wana et puis atale ozobetela mutu fozala toujours na kondima ozomona naza na ser na nga moko aza na cancer makasi mais miracle nzambe azosala mpo na ye euti nanu ye moko nanu azalaki na kondima donc ozomona nga kutu na te na oloba biloko ya bon te donc nzambe aza nzambe asalaka mutu yo moko nanu zala na kondima yo moko ata so oza na pasi ya ndenge nini so oza na kondima oza na kolelalela te
Mutazu tu passer Adeline balobi kanse na nge sali bozo nsiwe baimba ke tika na nyipuna mais Adeline ngana zana no bien ngana zana ngana bi kaka ndengo zo boza bien ba ko changer langage ba ke tiko sute na ndako wana ozela liwa ba ko tiko te na kombo na Yesu Masia après ben c'est Adeline ndeka koloba ki basenga pardon ba biti ba mekanga na ba traitement batala na ndenge ekeni. Oh c'est ça. Donc vraiment zamba zolokumu pona mwana mwasana azana na kondima kwa makasi so yozo aider na prière au moins yé ole do yé kutu na za kondima makasi so yozo zo travailler na kondima na ye ozo travailler bozo travailler kaka bozo aider na prière mais bozo travailler ni na kondima na ye ozo mona ndengeza c'est ça bongo kondima te tokima liwa iweza musika nso toza mabongisa kitoko na Congo. Mboka Congo wana mboka Congo tomona penza ko Nzambe azala moko na moko. En tout cas na lobi mingi na des vidéos oyo botala yango vraiment na bokebi nyonso Saint-Esprit asunga moko na moko na ba video obo tala bo comprendre kutu makambo ngala lobi te me bino bo comprendre yango ozomona bo comprendre plus que o ngala lobi na si bo comprendre ne na oloba. Donc ezana makambo suso ngala lobi te me yo mo faut comprendre que le na lobelo ko na loba boete mama de na loba ina biso to loba makambo boete ozomona mama de na loba ki na biso to loba makambo boete. Bon, wana natiki bino Nzambe azana moko na moko, Saint-Esprit azana moko na moko, abatela bino, a protéger bino, bo bakisa su bonzambe kati na bino vie de prière, vie ya ba jeune et prière et mata susu makasi to lisaka molimo makasi po tozala makasi na makambo nyonso oyo ewela biso tozano na mokili o tozalaka na bitumba me elonga ezali victoire ezali c'est ça elonga ngena lo bambi ngona Nzambe za na moko donc soko tali ka video oyo nano tali ya liboso te ndenge otali okende tala pe ya liboso oyo kape makambo na lobaki kuna ya liboso Nzambe amona moko na moko kimia na kombo na Yesu Masia eza na moko amen.